Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa kaba viko le kabatunyaso Kilongo TV. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passons orphelins, bobo sanakate, Bana poto, bana partout, balanja Kilongo TV, bana notre père na obosa na noté pour mikolo na olela bino danger. Toza awa na limité na orphelinat ça marche wapi sika toye ko rendre visite pa ba orphelin ya awa. Boyebi to bandaki na bumbu tozo kenda to tika maman ba fourniture scolaire, to tika bamblo pour rentrée scolaire et c'est ça les maki bien que les hommes malembe pa na biso na mama koki eza comme tel to ko bundana. Merci na bandeko ba olanda biso. Mingi bazo commenter mais pourquoi soit ok repé ça ba orphelin biloko et photos mais ma image to me maka image boy po bandeko oyo bakansaka ba orphelin bazala isusu na confiance na so ba mona ke biloko na bango ezo koma et puis bato yo ba yebite ke esengil ko sunga ba orphelin ba veuve ba demini à travers ba image oyo ba mona ka pe ba joli kanisi ya osala geste ya malam amour et compassion ya mweza devise na biso merci na bana notre père nyonso merci na bana CFC merci na bana Kodef. Merci maman Francine Ngwala ya bibiche motema fioti yo mo merci pa na yo merci maman Emeline Zemba merci ma Bea merci na ba maman nyonso o bazokanisa fondation Rabi Mavinga toza en orphelinat ça marche na limité tu a bon quelques fournitures scolaires na quelques biloko moi ou il moi nini ko sunga ba moi mikolo o et ça va bien et le on attend qu'il futa toko ba reportage na biso. Bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi fula sena zoto kobo sana kate kanisa boflola bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili wasaidie sana kate kanisa boflola bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto sana kate kanisa boflola bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei pe bilamba kolata kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo koma utupe na moi fula sena nzoto kobosana kate kanisa bofela bana bakonyo koma mazala bolumbu utupe na moi fula sena nzoto na bofelina bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata mawape bolingo esili na mitema ya bato nzambe na ngai yoka olela ya baorphelin yeye nzambe na ngai yoka kolela bana bakofela baboti kanisa bofela bana bakonyo kwama mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto fondation Rabi Mavinga kobosana kate
Vous allez bien? Quand on a écouté la classe, t'es boqué? Ok. Merci. Je vais me après-midi. Ah. Ok. D'accord. Voilà. Ah, Néna s'est présenté. T'as Néna salaire. Oui, biso hein? Oh, ndaguna biso. Bon matin. Rentrée scolaire, nebi ki bandi mais batu mingi ba ozonga rentrer on a moins retard. Misusu bazongi lelo zone. Misu bazonga lundi. Misu lundi voilà. Biso ozwa moins retard ko ya awa. Yambo moi na ye lelo. Bo moi blo na elibino. Na elibino ba oh nini? Nini? Kitoko te. Kitoko. C'est nango. Là ça qui pose à la classe. Na été na la sire ko communauté mais moins nombre oyo et ko diminuer quand même charge. Na ina ba cahier. Oyo ko des ba 100 feuilles. Comme ça doit bien au la cahier français. Il y a 100 feuilles na et pardon il y a 100 pages hein. 200 pages. 200 pages na 96 pages na livre no ba cahier yo simba. O se pe não. Na se pe não maka. Na loso, na semoule, na huile, et carton oyo, et uta poto, so na bosende je crois pas ma paya, to maman nani, bande vacances biso de na na saboui. Avant rentrer, bien que tu moins difficulté mon pied, nzamba souni quand même toyi. Bosepelito. Ok, c'est bosepeli siko boloba. Yo lobi nini pour la fondation, et puis lobi nini pour bato vacances. Nzamba pambura bango azun sebele pana bango. Metele maboko. Gode. Mbui. Wamuluba. Oipe chiluba. Kusango sombu. Loa kumbui, loa kusi. Webno chiluba te. Oyebi. Aisha. Mbui za mafasta na kanku Kanku azali. Kanku loa. Bonjour. Olobini pa bande ko batine. Nyama pa mula bangu. Muyo lobini. Jama pesa bangu makanisi bili. Nani so aloba? Nanya oloba. Muto oloba neje. Allez to bete nzambe maboko. Yo komo nani? Komo nani? Benita. Benita aloba te. Nebelo komo nani? Princesse. Nani? Princesse. Yo komo nani? Cicero. Nani? Cicero. Boyo. Benita aloba te. Mama, o azena problème misu yo. Ah, pour la monie misu ça va nena lobe comme déjà itoko. Boni mama. Bien ya Rabi. Kimeza na ngolo nzambe. Toza bien na ngolo nzambe. Moni opona madeso o combien de sakomi? 19 ebundeli. Sakomi de mebundeli. Dalamba 19. Ba 25 sakomi. Bon na ba sakomi ba 25 ko. Po ekoka bana na yo. Bana ba sebeli. Je dis bisom to lambaka. C'est babi 19 ebundeli 25 sakomi. Oh sakomi amadeso eza 2000 combien sakomi biso prix? Oh 2600. Sakomi 2600. Allez multiplier fois 25. Ou po bana balia ekoka journée moko. Journée moko ya Rabi. Po bana balia ka madeso, il faut au moins sac ya madeso. Sac ya madeso ah oui, ça va $300. Nzamba sunga so emonani ekozala malamu mingi. Donc 25 sakombi nde bana bazolia na mukolo moko. So calculer que na semaine mo balia madeso deux fois, il faut au moins 50 sakombi. Oh nde bana ebele bo so balia madeso nde bakotonda mwanda. Bite ku ba tonda te. Mawa mingi. Mama yepsa biso nanu mama. Mikolo ndeni bwana mno kimia. Toza na biso kimia ka bampiaka ya Rabi. Piaka makasi. Kolia penza eza pasi. Na bandako yango ya kofutela na bandenge bango bazwi classe na Lumumba.
gratuité tout première nyonso bazwi na Lumumba mais siko transport na omona passe Lumumba eza na 17e rue des fois balongwa koto baketi 17e rue bango nyonso baza après midi kasi kuna nde tozwi place te koto nyonso place eza te baboya bana kuna nde bandimi bana mwa pasi kuna nde bandimi bango yango wana tokoti bango kuna bango nyonso bakoti kuna donc na 11h fofuta 20 000 na 17h bayozwa bango 20 000 donc na souffri moyen te ya rabi wana transport chaque jour na omona passe makasi babana mike na bango bamikolo nyonso aka bango nyonso baza après midi donc après midi so ye okuta biso kaka na bawa ya mike chance oye na tongo lingo ya okuta bango te ya okutaka bawa ya mike totalelaka ekolo mosala ndenge osala toyotikela bino biloko eza yobika fondation Rabi Mavinga eza pe na bato pe batiaka mwa liboko na pate lokola bamama Francine Ngwala bamama biso basunga baorphelin ntango omoni biso boye esali yo nde esalaka esengo makasi ntango tomonaka yo ya Rabi oye esalaka biso esengo makasi nzambe apambola bamama na biso Francine apambola bango nyonso oyo bakanisaka bana bitike azongiselaka bango ebele soki bango baza malamu biso pe tokozala malamu mama Nathalie Zeko na papa Fiston Basende mama Nathalie papa Fiston Basende nzambe apambola bino bobosanaka biso te biso pe tokotika bino te na bapriere toujours toza na bino elongo bino pe bozala na biso elongo nzambe wana ya babandone ya bana bitike akobosanaka bino te akopambolaka bino ntango nyonso merci. Ndenge obi 25 sakombi ya madesu. Loso ezala combien de sakombi? Bon loso tolamba penza, tolamba ka sac mobimba etikala kaka ta ba 4 sakombi. Sac yana yena ngo bolamba ngo lelo, etika 4 sakombi. Ke na se. Etika ka muke. Namba sunga ne obana batanga na kimia makamyo sur le bien. L'essentiel mom ke otomona na ina ngo to saka nde to sala so emonani to ye lisusu. Merci Arabi et pas nzambe mukezala te. Bakaye penze koti te tala mboka ngonde eza pasi eza makasi bakaye koti te mais nengo yeli bango wana ba misupe bazonga na bashakosa kala nazo kabula bango bashakosi wana nzambe penda pambola ya mukezala te biso to sepeli makasi komona yo sali biso esengo makasi. Merci. Pambola fondation. Merci beaucoup maman, merci papa Fiston Basende, Angèle Kinkela, Angèle Boyika, Motema Junior Boyika, merci bana notre père, Sylvain Mambi, merci Panayo, maman Florentine, merci Panayo, merci maman Odette Tuzolana, merci maman Bibi, maman présidente, merci maman Odette de la foi, merci vraiment bande konyoso balinga Rabi Mavinga. Et merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët, à l'homme de la foi, l'homme des chiffres, l'évangéliste international. Merci à vous et merci vraiment à Bandeko Nyonso Banimagarabi. Ah, pour ça, Olamba m'a dit souyo. Mais RT, Rango Siko Bazana Gopona Nestilité. Yaya, oh, kuna Ponango bien Zana, nous y a bien Zali. Et ça bien, ce nzamba sunya tama de ce monani to lukato ya nango et ko pambola bana bisombo. Ngane na kene na zan likambo loba. Ba o bazotela makelele bazate awa. Ba nani azan likambo loba nga ko mokena ngai. Bogoloba o bogoloba te. Ah bébé hier. Bébé, ça va bébé? Bébé. Bébé a un problème à mis, problème à cataracte. Et je pense qu'on a un traitement. Mbongo ndezo kokate ya Rabi na kokate. Passeport ezali siko mbongo etikali wana lokwa basengaki 10 000 tokende kolela kuna na kabina ngo etinda biso kuna bakiti biso na 6300. Exacte, nasa na ngote ya Rabi. So ezala mbe so yokuta ya mise bongiti. Dans Nzambe asimba mitema ya batu oya kotala nini ya merveille. Vraiment oyo zanango contribuer Nzamba opambola yo po mwana oyo soki mise bongi Nzamba obosa na bino te. Merci beaucoup. Mwana bébé koko mona merveille, très joli bébé, merveille.
toya awa azalaki bébé vraiment yaba azalaki na problème à misu azalaki na problème à misu et là babi mpona misu ekoma komona il faut akenda Maroc babimisi deya bapasseport makambo nyonso ezozanga 6300. Je sais que bato motema malamu bazalaka bato mpe ya makoki mosusu baza motema malamu makoki eza te mais bato motema malamu oyo baza na makoki bazali avec 6300. Ces bébés que vous voyez peut aller au Maroc pour des soins appropriés pour que amona lisusu azongisa vie na ye eza malamu mingi soki ya nzambe asimbi motema na yo kokanga motema te sala geste oyo pour que mwana oyo azwa possibilité otanga malamu amona mpe lokola baninga ezali pamboli malamu. La religion pure sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous voici ici dans l'orphelinat Ça Marche à Limité. Nous sommes venus visiter ces enfants. Voilà pourquoi nous demandons votre aide, votre soutien. Pensez à ces enfants. Tous à côté au critiquer papa Rabiso OK au film to film pour nous signaler OK tous en posta au sunga bango. Oko le kapa na biso kompe ko ya no bande ko bele pe ba yaka awa ba benga na orienté bango ba ye ba sali pe geste malamu. Et l'équipe est bien. Ça la geste yango olia ko critiquer bana bazé belé maman comme na bana boni 89 kasi ba comme 90 na ki mo bakezo su moko donc 90 enfants c'est pas facile pour balia 25 ça combien ma dé sur la journée 90 enfants il faut au moins 90 mapa pour basta déjeuner na tongo chaque jour c'est pas facile. Soutenez ces enfants, ça fera du bien et pensez aux orphelins, pensez vraiment aux orphelins, c'est une bénédiction pour nous. Je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo, partagez la vidéo, ça sera votre façon aussi de contribuer. Nous disons merci à l'homme de Dieu, pasteur Kosi là nous n'avons pas noté orphelin oyangote ça marche bana baksami susuba mike carton outaki poto je crois pas maman Beato na bosani kombo mais du moins exemple bilamba bana ba mentionner bien pour les orphelins et yaki on te bito tikana o lelo mususu to yo tika tamba sima et sunga bana. Allez, moi je vais dire au revoir. Qu'est-ce que vous dites? Yolobini. Yolobini. Yolobi? Namba pambola biso. Allez, Yolobini. Namba pambola bina bakse bina pili. Yolobini. Allez, nzamba zana bino botika malamu. Année scolaire oyo botanga bien bino nyonso bozwa. Toyokani? Bino nyonso bozwa bokenda liboso avenir eza biso nyonso orphelin aza mwana neti mwana nyonso toyokani nzamba kosunga ya kolia komonana ya kotanga pe komonana bayaya oyo ane oyo moto azwi diplôme te ketya koti 6e baketya babanda ntango toya kuna bazala ba 8 ans na mokali na kati kuna lelo oyo 6e kala te azwa diplôme na ye totie pe poudre na mutu bongo te. Allez, tobete nzambe maboko. Nzamba zana bino. Au revoir. Ayo. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
international. Agence Assis. FB international. Souka. FB international. Danger. FB international. Adega. FB international. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB international yango ni masolo.